Bonjour, bonsoir. Avant qu'on ait l'émission, na biso topé saka merci na Seigneur. Tout le monde est sous lundi à Lilo. J'espère que vous avez une miniature wana. Miniature on est à bande qu'on a biso à théâtre au boebi bango très bien. Miniature wana bomoni bande ko toche bango na miniature bango de tozo lobeli là. J'espère bomoni mimi kabongo. Bomoni si la bisalu bekam bomoni Belvi TV. Bomoni bango misatu nde tozo lobeli la na kati émission na biso ba sujet eza vraiment moi ebele mais pour comprendre bino moko ba audio pe ezali. Bojo ezali bino mope bokoyo kamimika beye moko ndenge azo témoigner. Tolali tolamuki na ngambu na biso ya bato théâtre na biso j'espère boyebi makambo ndenge ezo tambola. Tolali tolamuki toye komona mimika bongo lisusu aye. Mimika bongo alobi na lingi na nga ba problème te na li ba problème te na bo makambu. Mimika bongo atomboki bandeko na nga na yebi te pourquoi mimika bongo akende kotomboka tina niveau oyo. Kotala mimika bongo aza fille moko azarane calme aza fille moko abarankin te. Mimika bongo aza fille moko atournaka partout. Mimika bongo atournaka partout. Malgré alingaka na si la bisa lubeka mpomba scène mais ajouaka partout. Ajouaka na Belvi TV. Ajouaka pepa si la bisalu. Tellement boye komona ke ezui moi temps absence ya mimika bongo na SB. Tellement bino na bino bato a théâtre bolingana kate bo bimisi susu makambu na mukolo lelo. O mimika bongo si la bisalu abuakaye. O mimika bongo rôle na SB emona na lisusu te. Mimika bongo mutakozwa jouer azali lisusu te akomi na suka yanga kangami pa Belvi. Bandero na nga. Ebi ki bozaka somwe. Ti boloba makomi susu nga kwizi ya niki TV na bino na banga bino makasi malgré total la bino na télé. Na banga bino makasi kolobelo mombo ebi ke loko ti na loba monde etala batu ba oganga mena loba. Bandero na ngai. Mimika bongo azoloba. Mimika bongo azoloba. Mimika bongo alobi ba audio eza bandeko nanga j'espère na otela mino ba audio no mo boyebi voix mimika bongo ndenge azoloba. Mimika bongo soki azo jouer pa Belvi TV eza ndenge musala ezo tinda ye parce que mimika bongo aza mama mère de 2 enfants. Mimika bongo wana eza cop na ye o asalaka alukaka lipa na ye alukaka mwa parfait na ye ebi keso na ke kuna na travailler na zui 1 euro na nga na zongi na ebi keso na ke pasila na travailler na zui 2 euro na nga na zongi naza na problème na mutu te na bo ba conflit na bo buzoba po bato ya théâtre bino na bino bozana noka bato ya buzoba bobimisa ba problème bino na bino tolali tolamuke komisu mimika bongo yesu boza somo Boza somo, absence a mimika bongo na kati ya SB échanger eloko te. Absence a mimika bongo na kati ya SB eza toujours kitoko évolution ba film makamnyo tout eza wow bandeko na ngai. Totika ko mélanger makambu bandeko na ngai eza kitoko te mimika bongo soki nzambe même rôle na e permettre que asala na film na SB mimika bongo akwa ko jouer mais nata o mimika bongo emoko alobi njoto e permettre lisusu te na sens nini aoki ko jouer 2 places à la fois te a préféré à jouer et si ko ba bengisa ke liboso yango bomoni azo jouer pa Belvi TV soki amoni ke pa Belvi TV mikolo a bengisi ne ngate non ke nanga pe ko jouer pa SB soki mam sisi la a bengisi mimika bongo na si la bisal baza bon terme baza bien eloko mabe ezate totika ko créer ba problème esika problème ezate bozala ka so bomoni batu basali film na biso asike koti bo banjo créer ba problème bandeko nanga ezara kitoko te bandeko nanga omoni na mukili bandeko nanga photo e ba ko sa bolamu na sa moyo mukile za muke batu bazolala bazokufa bandeko nanga ete abino te mimika bongo abi a comprendre vie abone ba problème aboy ne makambu yaza ne netre yaza ne pour sila pour Belvi baza ba ser na ye okoza binemi te na bango siko ya bino ezawa eza nini
olalola muki o mimika bon bandeko na to banga pe mabete epela epelo apesa position septième bagarre Bijou la reine bango na bapesa position. Est-ce que na groupe à Belleville bake ko baksa implice o bien bako baksa ba problème bake ko baksa ba problème bango moko bazana baza bato akala baza ba icône tokolo ba Bijou la reine tokolo ba septième bagarre Seigneur Jésus ça va pesa un programme moko boye j'étais occupé nazaki déjà na programme à tournage nakoka sous des tournages te village on a komi nango nazokoka susu ba sekusa makama makasi te nakomi kana excellence ketina na oni ngana yesa nzambe na vi na nga to na vani maombeleki nga na yesi nzambe na vi nzambe na osala likambo te mpo nasepelisa mokili ifo nasala likambo na osepelisa yo nzambe excellence omoi lelo yambi ngai ni émission no mais lobi le mosusu eza makambo mosusu po oyo nzambe obongisela ngai eleki monene mingi ifo akutanga nayeba ovanda nayeba ovanda na bato nayeba osolola toboyi te mabe ezangaka te place bato baza mais tellement je sais bien tenir mon téléphone seke nayebi eloo nini osala nosala likambo te mpo nasepelisa excellence non nosala likambo te mpo mokili emonanga non ndeti nga na devise na nga nasalaka na nga likambo mpo nasepelisa motu te même nga bato na mosusu babengaka nga hypocrite soko na biso de bakangi nga lopango oyeba to de bapeseli nga prédote oyeba nakoti osikonga moko oyeba te mais le mosusu nasolola ngo na 2 personnes le mosusu nasolola 3 na confiance ya bato nasololi na bango non si baka kisi point bato basala bavenga fo basala ba succès bakingani basala ba succès ezalaka kisi kisi opesa yo bien sûr abendika 10 ans onzemba lingaka pambulu apusi onka na 2 ans okomi na 10 ans do osili akenda wapi yo bokomotuna nayebi te yaso bomituna keso mo mpe motu yango akenda wapi nzambe kale biloko courte joie mayemisa moyema nzemba sepela na wana moninga mpo ya yo ntango ekoka bakosepela nango nga nalingaka bato nyonso bazala bien soki bato nyonso baza bien omona koyinana eza mokie nga namoni excellence na nga na motuka nga na telemi na are excellence amemi nga kotisingaka na destination merci nzambe apambolo esili nango siko yango fona okotaka excellence soki ke nga kaka ifona koma yango moni banda na bandi youtube ti lelo naka fi de ouf naka nodimat nakitaka te namataka te na garda poste na nga nazawana naye mpe nalongoli na nga motu te mpo eza mosala na nga te eza mosala ya bato nyonso mai na garde ka position na nga respect envers baya na nga oyo nakuti tokoblage mai nayebi ke oyo aza yaya oyo aza leki nakokosilika le mosusu yaya betinga libaku te yaya elo osalaki na sepela nango te eza moko oza faible te eloko ezanga bato ebele eza pardon bato bakosenga moto pardon te surtout na ngambo no bakateatre ngai nabetisi excellence libaku ata na testuti oza no lâche te échange elo te au contraire ofungoli baporte mosusu oyo elingaki ekangama na nsima likambo wana nalaka bien mais so naboyi excellence ata opesanga bamillion en tout cas napréféré nasouffrir na pasi wana na yo te nga mpa na biso balingaka nasilika te même chéri na ngai yebi yokoka so nasilika omona bavoice elandana ataka ba 60 pardon nabonaka baproblème yo bandaka kaka boye nabonanga nalingi te pardon te so naboyi mpenza excellence naokufa na pasi na yo me yo te mpo na obeti olibaku te na olinga mpoza occasion de chite na nga te deya so toke mame te garde nga mpe na garde to abinemi te mais yoka nde te bonjour boni bien te c'est bon souffrir na pasi wana na yo te nga mpa na biso balingaka nasilika te même chéri na ngai yebi yokoka so nasilika omona bavoice elandana ataka ba 60 pardon nabonaka baproblème yo bandaka kaka boye nabonanga nalingi te pardon te
so na boyi penza excellence na okufa na pasi na ome yo te mpo na obeti olibaku te na olinga mpoza occasion de shit na nga te deya so toke mame te garde nga mpe na garde to abinemi te mais yoka nde te bonjour boni bien te c'est bon ici non nga nalinga bato nyonso bazala bien soki bato nyonso baza bien omona koyinana eza mokie nga namoni excellence na nga na mutuka nga natemi na re excellence amemi nga kotisingaka na destination merci nzambe apambolo esili na mo siko yango fona okotaka excellence soki nga kaka ifona koma yango moni banda na bandi youtube ti lelo naka fide ouf naka no dimat nakitaka te namataka te na garda poste na nga nazala na ye mpe nalongoli na nga motu te mpo eza mosala na nga te eza mosala bato nyonso mais na garde ka position na nga respect envers baya na nga oyo nakuti tokoblage me nayebi ke oyo aza yaya oyo aza leki nakokosilika le mosu yaya betinga libaku te yaya elo osalaki na sipeya nango te eza moko kozala faible te eloko ezanga bato ebele eza pardon bato bakokonsenga moto pardon te aname conscience oyebi ke ngai nabetisi excellence libaku ata na testo ti ozala nolage te échange elo te au contraire au fond. J'espère bino mo boza na kati ya live ya cuisine ya Niki TV bozolanda parce que mimika bongo ye moko alobi na kotiela bino ba audio nde na ebisaki bino kotala epela azaba icône kotala bijou la reine kotala 7e bagarre baza ba mama ya Belleville baza ba ndeko ne a collègue ya musala tobona biso te leader azalaka moko leader azalaka moko toboyi te mais bango moko fo bayeba o nini baza omoi na vie ya mutu emoko amisalaka mutu emoko alingaka miyeba ngai ya cuisine ya Niki TV na ande nini nga cuisine ya Niki TV na bino na ye na monde ya YouTube tobunda nasala malamu nasala mabe na ba remarque na ba reproche na mio yango esala nga na changer na kola na vie fo bunda fo réussir ba mame pela ndeti bozala sûr na ba carrière na bino te bozala ka sûr na musala na bino botangeli te o bosala kala na ba époque na to ndo mona ba mame pela to ando mona ba bijou la reine to anda ko mona ba 7e bagarre to mona Belleville te mais Belleville eraye bino bobite to eto soutenir ye mais bo soutenir Belleville on a ki mutema malamu bo soutenir ye na ndenga bi bo bakisa buzoba te mais o boko mosala ko ebi ke bande ko na bo sala mabe na bi se bino confusion totale na ngamba mama biso babaku ebi ke basala mabe na place babakisa un plus na vie à Belleville ou bien na carrière à Belleville na vie ne kuna ke musika na carrière ya Belleville mais bayo bakisa nde buzoba baye ko bakisa nde ba problème Belleville aza mutu ayoka ne pasteur de la foi si Belleville obi ke afuta ne mbongo te pela zala kuna parce que aza mutu apekisi bijou la reine est-ce que bijou la reine ayokaki Jérémy Chaban Globe na sa émission apekisi bijou la reine est-ce que bijou la reine ayokaki baba tout monde bayoka te bolingi ka caméra boyeba te ke boza ba star boyeba te boza bato ba kombo etika la pe ganga bandero nanga boyeba kati na binoko bomi luka bocha na place na bino moni respect muto emora luka rango so luki respect ba peso respect mais so luki buzoba ba pakolo mama na buzoba yo moko okiko imaginer te bandeko nanga parce que na monde na biso kenda bongo ke zongi kotala kama kambo bango bazosala nebi te so etoloba nini obeto sa sundenge ni bandeko na makambo esisa biso mayele pardon naloba na pona film na biso bakota bakuka mams bandeko ya cuisine ya Niki TV film na biso elengi lelo 3e épisode na biso toti kotala bomoni onga na moni nzambe film gu soki na bokalité s'il vous plaît bokende mbango bobeta sila bisala officiel bolanda na film na biso bolanda film na biso ba conseil kitoko ba révélation morale éducation exhortation conseil si la zopesa na film wana botali Michou na bobo tendresse azopesa mobali na ye bino mobo moni bobo mo abimezata komika oleka wapi olekende wapi kraka pembeni ya Michou
Eh, Michu, bon, on a papa. Père à petit. Eh, Michu, pardon, à somme, hein. Côté la suna ngamu ya ba normi kitoko wapi. Mais côté la Linda na Serge, côté la ya Marlène et ça la passe. Ya Marlène en mona Serge et l'autre côté. Mais via mutu ba ngoka bande konange zanzambi. Le lobo ko mona Serge et l'autre côté mais lobi a Serge nzambe mo mutaye biango. Bande konanga na bi sarabino patience et la longueur du temps. Patience et foutaka. Serge azo vivre na Linda qui chérit qui copain qui copine de ke kendaka ebi keza mamwa temps soki nzamba pambolinga lobi na olinga za la future mama bana nga azade ana ba projet bien azade déjà na ba idée bien bande konanga bokota mbangola nda film na biso na loba mingte po guna ngoko boyo yokona mnoka cuisine ya niki TV nga na ebi mukie na ebi mingite me bino mo bokendo consommer plus Tozaki na 2, tozaki na 1, 2, le totali 3e na biso ba cook, to consommer film na biso, film coach lengi, pas de distraction, to consommer film na biso. Mam sisi la nzamba pambolo ma maman chérie, nzamba bombele la ngayo, ba titre boy, ba film boy, o isa prédication, nzamba lola apambolo, ba cook. J'espère bien mon bozana bozo kabolani mimika bondenge moko a expliqué moi muke na balancer parce que les émissions na oki kochani ensuite les émissions bato na tili boka be strenda mdam tokati boye bandeni makamango eso kende mimika bongo alobi azane libre ici la bisal abengi sakie tande ezala kite po akojue na kati ya SB par rapport à quoi par rapport ya nzoto HP ezo pusana parce que mimika bongaza suna ba 30 ata komi na ba 40 mata HP ezo pusana ezaka na makamna ngoma ba caprice nango yango préférence soki ba bengi esika moko asale esika moko soki amoni ke kote kuna ba bengi na ba ngate na kende koto mwa lipa mwa kwanga bana nga emonana bande konanga to raisonner la muninga mabete o alobi yango te o asale yango te biso tozana to memelaka bino kaka boye baka ndeni makamango ezokende bino mo boye bi cuisine ya niki na bino azalaka na banki te kache okunda wetu nazala nanga bakite mama Jeannette Bosolo chez la Fayou na kati ya Genève cuisine yanit na bino amemelaka bino ka boye bandeni mama ezokende to consommer film na biso ensemble et que ça la bien makasi la famille on a memelaki bino na mokolo lelo kaka que Dieu vous bénisse à la prochaine bye.